Tomoni motomoko. Allô? Allô, Tomoni? Oui, allô? Oui, allô? Ndeko moko côté na nzela ya téléphone. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, radio Lisolo, oui, radio Lisolo, na de la Patia Kinshasa. Zakari Mawabake. Merci Papa Nabiso. Nabanzi Olandi émission Nabiso na ebite soki Olandi émission Nabiso mokolo mwalelo. Esika oyo tozali koloba soko Nabiso na bokebi. Ouais, c'est ça, le côté de la bureau, on a du mal à sortir, le côté de la bureau, on va dire que la bureau, la bureau, c'est ça, parce que le roi a moins connexion, internet, c'est vraiment bien. Mais à besoin pour intervenir dans ce sujet, il y a en cours, il y a qu'il faut, pour moi, bon, est-ce qu'il faut patron à Mundele, c'est patron Moutoufé? Moi, je pense que le patron à Mundele, c'est vraiment un des effets. Et là, on a vu ce livre, il y a pas de moka, et il y a des livres na koyeba orientation. Mboka na biso Congo, nous avons plus de 1500 professeurs à l'université, mais colloque scientifique à moko te tika la kosama. Oya koloba kelele, ba scientifique ya mboka la professeur des études ba kutani, ba pesa ba solution à problème tozali nango. Tozali na problème c'est que mindele ba ya rejoindre le pouvoir, to mindele ba ko ba na ba tête ya ba banque ya ba entreprise photo ke bosote. Mais ba connaître la compétence, mais ndé pour ça mboka ite ta structure la possibilité d'abattre et imagine que côté la misala va aller avancer dans solo pour après la muté à malamu pour nous peut là parce que de l'autre côté la diaspora va aller à Kinshasa ça va bien presque mboka de mbabato la style de force à ma carte de la diaspora mais il faut ma combien wa ba bon famille même dans la ça va la mboka mpanda c'est dans la Afrique dans la photo pour l'Amérique ba ya wa bana batakaleki bana banatamasi on va kurutu ya wote dans le chose qui m'a mis. Donc, on a déjà la parité, on a besoin de tellement bolingo entre bicho, bolingo na mboka, au bas en Zambie, au bas à l'idée comme mboka. Voilà cette contribution dans la vie. Oh, c'est ça, c'est tout le monde a fait bien dans la pratique exactement pour avoir connexion vraiment bien. Merci Ewana Tomoni Ezaraki Zakari Bababaswe na intervention na yo étant que Zakari Bababaswe oyo osili kolobake esengeli bamindele bayate biso moko bana ya mboka mpe otalisi biso bana ya mboka bazali kuna oyo bawiti mikili na mpoto me bazali kosala eloko te na komeka nanu mpe na profite mpe na bandeko oyo bazali na nzela ya singa ntango mosusu motuna bakoki kotuna esika ozali kolanda biso na kati na radio Lisolo na kati na Kinshasa na kolekana mpe ya papa na biso Odom Pambu to profite pe na mwa mituna oyo bandeko bakoki kotuna yo soko koki kosala dispo. Moi, les gens me connaissent, ils vont intervenir, mais éviter, bon, on va peut-être 2 ou 3 questions. Les amis m'ont invité. Mais on va quand même pas 2 ou 3 petites questions. Merci. Toko le kananano esika ya papa na biso Odom Pambu soko za na motuna ya kotuna selon na sujet na biso oyo ou bien motuna mususu. Merci. Merci d'être. Moi, je pense que la personne de Gombo de Kassaza, je pense que l'émission a été, mais comme au Pessim, le Baba Tunamutuna, moi, je pense que quand on parle sur Mindele, ou bien des conabis, on a un musicien, ou à l'Obag Makamnaïwa, alors bien sur Mindele, Mboke Bongate, Tissikol, Mboke Bongate. Mais, ndeko leli pona mundele azanaki idéologie robake il faut que la sincère na mitema est-ce que Zak Luminga zana aza sincère na mutema na ye na oya lobaka libanda est-ce que na mutema na aza sincère ke mboka wana eza kobonga question na ngango na mutema na ye oyo pena nzamba salila ye aza sincère ke mboka wana eza kobonga mbaleleki na tunaki ye pesa ba côté négatif na positif alobaki te est-ce que lelo ko bila biso te Asa sincère que Mboka n'est pas bon. Merci. Oui, d'accord, répondre. Oui, il te plaît sur Maloba. Oui, on a valu ma optimiste que bien dans le bar français. On a mis Moudoussou à Oloba. Donc, ce que l'homme Moudoussou à Oloba et Zandam. Dans Oloba vert, les gens moitié vide. Dans Oloba vert, les gens moitié plein. Angleterre au moment dans la haute. Bah égout ya Angleterre, comment ça va égout ya femme 16 ans. Bah égout ya Paris de l'autre dans 21 ans.
le château de Versailles, le château que nous sommes en Italie, partout, dans la histoire de formation, et ça, là, mon colombo, c'est ce qui n'a pas mal. Donc, il a fallu que, quelque part, tant que la ne fait que ton amour, il fallait commencer quelque part. Et je pense que depuis 5 ans maintenant, donc, Monique, nous avons Congolais, nous avons tout la femme critique. Moi, je suis Jean-Pierre Bemba, Ezala Roubébois, Ezala Kabila, Ezala Zaïd Ngoma, je suis Nanga Yorobi, je suis Kapé Titat, Abdoulaye Ngoma. Je suis quelque part côté moi. Il y avait rien. Tu crois que tu m'as dit que tu m'as dit que tu vas la Kala. Moi, je dis que oui, papa, moi, je suis là et bandit comme moi dans la psycho, moi, je suis bandit comme moi. Il faut que je fasse mon salaire, que je fasse ma sacrifice, que je fasse la bolinée de là, que je fasse la justice par le temps parce que moi, l'état d'aller à l'autre maté et évoluer. J'accepte aussi que notre salamine c'est de la vérité. Peut-être que mon binati, nombre d'en haut, bima coupé binati, il fallait qu'il y ait 7 macambou. Mais ça peut-être 3 ou 4 macambou. On a que la vérité, tu peux voir à la montée. Mais en âme conscience, on a 47 ans de l'eau. Na bota la kitapa na moni na kanado tambula na lebi que espoir ezali ya kokende liboso au-delà d'un individu auto-limité point de vue de ce que je fais dans mon pays moko de na liboso wana point de vue ngai. Merci wana ezaki motuna na banzi to profiter pe na motuna bandeko mususu bazwa ki mo occasion te to ebite soki mo minutes ezali men to kopesa na bandeko o bazali na nzela ya singa. Tokeye pe papa na biso opewa soki ozali na mwa motuna na lombango. Merci ndeko Deslive. Zak bambote ato na kati ya leo na zana 2 questions na nina tuna yo. Na lingi na yeba gouvernement en place ce qui vraiment jusqu'alors baza osala nini pona bandeko na biso oyo baza na Kivu oyo bapaya bajuti libanda bakoti babomi bakati mitu baviole basali ndenge mitema na bango elingaki bakundi bato vivant mingi badeplace bakimi na bamabele oyo ya bango ya biso batiki yango bapaya baokipe yango gouvernement en place elobaka nini pona bandeko na biso wana. Il y a un plan concret pour les aider basalaka nini vraiment parce que biso nabanzi papa na biso opewa tuna motuna sujet na biso ezali wana te mais tozali ko profiter lokola koti botuna mwa motuna zala mokuse tozonga na sujet na biso mondele na kati na Congo ou bien moto moindo. Merci. Bon, nazongi na sujet, na un peu hors contexte parce que c'est une question moko primordiale très important que peut-être autour sur la nango lelo. Bon, mundele te ngana lingi na yeba na ezana ba compagnie mususu neti ya chemin de fer totalaki na Congo mikili awa balongoli un Congolais ba PDG ya mundele. Alors que opinion na o na ucho ka ya Zak la bi que tozana posa ya mindele te. Alors ucho sala makala mingi te moni yango na Congo mikili ba cheli biso mundele comme PDG ya SNCF na ba côté nani ndeko mwana ya nini ya Congo mikili ya na osaba interview nae. Alors bino opinion na bino za ndenge na soki na mituna mibale wana eboto na ngamo na papa Zak. Bon, et quand je pense que la réaction à travailleurs qui ont des amis, au moins il y a des mots et amis na peut-être à cause de la diaspora mais la diaspora peut s'organiser pour ça la lobby à partir à côté le monde est resté mais ça va accompagner le la SNCC le la Air Zaïre le la compagnie maritime congolaise et la SNCF Kala monde est organisé et que le nom de présence de la Congolais est d'abord dans le champ de Congolais mboka on a vu comment on mboka tu vas besoin de dire mais ni biko tu vas mango favoritisme, tribalisme, la bateau va tenir classe ma casse, la photo, les amis pour ça. Mais tout le monde a compagnie de RVA, ma maman, quand ils ont reçu la chose, d'abord, la Sénégal, la maman, c'est pas de la français, elle a dit que des députés français, moi, c'est là. Le nom a créé le nom de la SNCP. Donc, mon Dieu, elle a imposé. Elle a dit, bon, on va le faire, on va le faire, on va le construire.
mbongo ya ngai nalingi namona motu tel azala wana mpo toévolue na masolo mpo nakini toza na prise de conscience te eza likambo biso nyonso tu toza na prise de conscience te eza likambo ya gouvernement te ezali likambo ya biso bacongolais prise de conscience eza lisusu te ya kotango batenga na esika batenga mpo naza compétent mpo natangi na classe mpo naza na bamoyen na bamanga centre na batamayeli en faisant appel na baninga diaspora na bandeko na kuti na kati ya mboka mais ngai ekozala possibilité de savoir bino tour na biso ya roya tour na biso ya royina tour na biso mpe ya kobuka te donc c'est un peu la difficulté toza bango na kowangana te degré ya corruption na mboka eza na kati oyo ezomona ke corruption ezosala mabe te soki na bato batangi classe y compris na baétats-unis baso na baeurope wana na afrika baza komina mbongo ya moke likolo ya kobanga mbala donc RDC qui est un blanc je maintiens qu'il y a la place na ye wana te mais banque mondiale au regard ya comportement na biso alobi nga na petit mele mpona korelancer mbongo ekota mpe soki 800 millions mais nalingi moto akogere mbongo wana azala motongo na nome wana likambo toza nango na niveau ya SSP yango wana na bakompani mosusu lisusu omoni mindele baza na kati. Merci tokende na lombango pamba te na sujet na biso to pesi malobe pa ya Roger Kasha Maso za na motuna po tozonga na sujet na biso. Merci. Oui, merci DSV. Bonjour, bonsoir Zachary. Ngala za na question. Bonsoir. Akoyoka ye ou comprendre que na ba question ko za la ibele. Parce que tant ozolo ba mutema mabe eza na biso, moi je crois que mutema mabe eza partout. Ce qui mutema mabe na France, na Belgique, na Europe ezate, c'est-à-dire que mboko wana mo komi ya bassin. Mais na mboka oyo corruption ce que ezali. Donc on peut cet exemple que ceux qui mbongo bimi po basala 7 biloko, batu bakosala biloko misato. Est-ce que ceux qui mboka wana vraiment ezali na état de droit? Ozomona te que batu wana nyonso tout ba mozala punir. Mais ndenge nini kuna ezali toujours na ba laisser aller wana malgré mutu ba pesi mbongo asala misala wana monani nyonso tout te, mais la même personne azali ta mususu balongoli ministre boye bazongise na ministère mususu. Est-ce que mboka wana ozomona te que il faut qu'il y ait un changement ou il faut pas établir état de droit et boto nazongise malo. Merci papa Nabiso Roger. Ozala maloba. Oui, mais Roger, d'accord. D'accord. Changement la mission dans la mission tout le monde a un terme ya baki. Tout le monde a un changement à terme ya baki. Imaginez-vous combien de bateaux déjà à l'époque de maréchal au lieu des anniversaires naé, il faut se payer dans la mission. Combien de bateaux va changer? Il y a problème ya baki. Il y a problème ya changer mutu la tête ya mbokate. Il y a problème ya toute une mentalité qu'il faut révolutionner, changement de mentalité la mission nyonso. Bana na ba pays na petit peuple. Parce que par exemple bataka ciment on va la passer la mabanga on va la passer la balabala terrassée pour les autres la banque de la vie. Donc il faut changement de mentalité. Le Congo c'est dire que changer appareil gouvernemental de Bimba. C'est dire que changer d'un député nyonso. Mais ce qui m'a mis tout la vie sur le comportement et le changement de mentalité voilà le point que pardon na compléter ndam DSV mais ngai na loloba boy so au monite que ceux qui ba institution ezali likolo ya batu ko bana na chef de l'état na bino kuna ceux qui ba institution ezali likolo na ye mutu nyonso tout a ko respecter ba loi mipeko ya mboka akubanga ko yiba akubanga ko bimisa mbongo na kesa l'état akubanga mbongo oyo ya kesa l'état soki bimi po asala misala nango pe ayiba yango avazala na kubanga. Donc ezolakisa que na mboka wana ko bana na chef de l'état respect ya ba institution ezate. Donc yango wana laisser aller keti na gouvernement wana. Merci Nazo Sumalo. Non, moi je pense que moi je veux m'alicamuter en termes d'individus. Simplement en termes de mentalité. En termes de comportement d'habitude. En termes de au monde de la vision et dans le nombre de chefs de l'État à ta baguette magique en Régalacate. Chef de l'État à part la regardez que la élection de l'État qui se fait de la vie d'abord comme chef de l'État. Sur la commission de l'État à part la baguette magique à comment on a de la mutata mon côté pour katanda pour le voyer battre na blanc va salir comme la peut-être tarification va correcte va correctité. Il y a dit que juge faut pas la combattre.
il faut battre. Nous allons au Canada, mais pour nous, on a la grillade de la France. Nous avons fait que la Belgique, nous avons Canada côté de Sousse. Donc, nous continuons à dire que nous sommes baptisés avant la côte. Nous avons discuté, on a ma carte. Et j'insiste, je dis, changement de mentalité, seule la mentalité peut changer dès que la facteur de développement vous-même. Quel que soit bateau dans notre dirigé, le chef de l'État ne peut pas le contrôler, parce qu'il faut être rabattu. Le chef de l'État ne peut pas le contrôler. Le ministre de la Justice. Après, c'est la privilège, surtout parce que nous devons comme un magistrat, on va pas la COP. Donc nous avons un très très problème de conscience, et combien de magistrats ma qualité par rapport à la couleur, où il va donner sa partie, ce qui va créer la petite $100 dans 2000 avant. Donc le système est généralisé, effectivement que l'issue fait tellement, que dans tout cas, comme on dit, le télé par le corps, faut qu'on va évoluer la manière normale. Il est vrai qu'il y a beaucoup de failles, ça je reconnais. Merci Tokei ve papa na biso mukulumpa topesio maloba na lombango tokende pambate soki kati kuna bolimbisi papa na biso pambate bandeko oyo lokola okoti moi 3 batu bazana besoin mituna to pesa bango vraiment moi mituna soko kolinga papa na biso mukulumpa tokende na lombango. Merci DSV sur le foot obosaninga obeli na banzi papa na biso okoti okozwa maloba pambate bandeko oya kota kiliboso. Merci. Merci papa DSV Zakari Mbote pe équipe nyonso ya Lingala facile nakasu merci na bandeko ngai mukulumpa a na mboka France na nkolo babo e question na ngai okende pa na yo pe équipe mobimba yo bozo sa na bango parce que bon na dit que o salaka idéologie na yo na o développer yango na ndenge na question na ngai zaka moko pona nini soki natali Lingala facile na ba extrait on atala na internet omona ba kams kamena ba nini ba commentaire na bango soki balingi kolakisa 5 chantier bolakisa kaka o babongisa yi libulu moko na manzengele o babongisa yi balabala boy or 5 chantier ya président na bino ezali domaine ya santé ezali domaine ya éducation ezali domaine ebele ezali bokangama kaka na soki babongisi balabala tracteur moko eleki boy o 5 chantier za marche bozo kumisango c'est bien. Mais yo ozali mutu, ozali intellectuel, ozali pédagogue. Est-ce que la pédagogie na yo ya ko promouvoir 5 chantiers au kangama kaka na moko seke ba côté musezo sala te ou bien boni. Pourquoi ozali ko lobela te ba domaine oyo mususu o biso toyebi ke na domaine on azali 0 kuteze belé ozo lobela ngo te tiaka pe yango kala kisaka pe ba insuffisance oyo wana po oza au service ya peuple congolais oyo ba promettai bango 5 chantiers. Yo solo belaka ka so babongisi moi balabala o lakisi. Mais pourquoi o lakisa raté ba côté négatif que na mama ye mo pharmacie ezangi na boye ba hôpital ya Bandundu ba hôpital ya Kasai kuna donc bref est-ce que bilan tango sala bilan ya 5 chantiers kaka domaine moko ndezo kota la bilan oyebi notion ya bilan malamu e boto Lingala facile, par exemple, si vous avez un Canada, vous avez suspendre d'abord une fois, supprimer l'émission, vous avez Lingala facile, vous avez 3 mois. On a mis parce que tout ça, on a la vérité. On dit que le mot, dans la gare centrale, qui dit qu'il tombe, on va dire qu'il ne sait pas, on a la Guinée, pour la gare centrale qui tombe, 4 voies aller, 4 voies retour. On a tout fait. Mais immédiatement après, c'est la petite na bimu makubaba ko la tenzela ko ko zote bambulu ko noka c'est la côte bambulu linga facile à la kisaka bitu ya ba journaliste so la politique te journaliste ne faire na yé c'est montrer et faire savoir montrer et ça marche faire savoir qu'il y a pas de oui je suis d'accord avec vous pour le baquet parce que nous souci et salamu balengati vous voulez la santé électrique énergie. Où est le maïs, où est le courant. Nous finissons, nous avons effectivement, et tamboli dans l'arbre qui est fait, l'eau, la couleur qui tombe, banal, télé, maloukou, à privilégier qui est un moment de temps à maïs dans la loki. Mais sur 24 communes, il y a 4 communes où il y a du maïs. Mais dans 4 communes, il y a 20 ans dans la maïs.
mais le nom est Jinaï. Donc, c'est aussi pour la malade, mais vous pouvez plus la malade, donc, maintenant, la partie de la politicien, c'est à part le Nali Zakari, la Tiki, qui est le créateur directeur d'information, que pour loi et petit candidat député national et candidat à l'élection à congéler à un organe de presse. Donc là, il y a un candidat député. 5 chantiers. Bolo Bakake 5 chantiers. Et ça échec. Sur tous les chantiers, Bozolo Belaka, Moko Salipérien, bah santé, bah biloko tuyo moko lobby et salémité. Donc ils ont échec. Globalement, ils ont échec. Quand vous faites un bilan, des émissions vendées. Et papa n'a pas on est l'hôpital Mamayemo. L'hôpital Mamayemo est un homme pour 300 000 habitants. L'erreur à Kinshasa, pour avoir 12 millions d'habitants. Ce que y avait du Captain Nicolas, au monde a fait, ils ont dit, en face, il y a base de justice, il y a casse, il y a finaliste. Les gens qui ont réhabilité, pour accueillir, pour accueillir, malade, il y a dit à Kinshasa, sans compter, centre hôpital, la mission est Njili, dans l'hôpital, la mission est sanatorium pour tuberculose de comment arriver, sanatorium de Koni, Roi de Zali, et là, on sait la mission, quand on a pas l'épée, et comment, et dans la différence d'hôpitaux, il y a des métiers Zali, mais il y a même de ça là, il y a 10 millions d'habitants, les Zali, eux, en fait, on va le tenir, on est quand même. Merci. Tokei na lombongo epa papa na biso koko waza motuna na yo epa ya Zakari. Merci. Ouais, matondo mingi solo futu, matondo mingi balandi radio li solo, matondo mingi venga, naza penda na kendeke nazaki na besoin ya koloba na Zakari directement, mais na ko respecter d'abord thème na yo, ba ko lobi entre mondele parce que toi na besoin ko na thème, mondele na moto moindo, na naza mayele, ngana ko ebisa yo ke mondele na moto moindo. Il faut mesurer d'abord quotient intellectuel. Ou vous mélanger makambo, il y a technologie, il y a avancement, il y a monde les gens comme on a mis sur tout le monde a saliba nucléaire, tout le monde a dengue comment nani Libye ezaki développer, monde la qui a détruire yango pona ba raison ya pétrole na quand tu bien malamu, na kanisi soko ba pesi moto moyindo ba moyen, ba pesi mondele ba moyen, na ba France yo za na Allemagne ou ba débile boni mental ya ba mindele bazana en Allemagne. Ba fou boni ya mindele bazan Allemagne avant 14e siècle yo bi kindo kiboni zaki na France mondele motema mabe na mboko yo vandi ya Allemagne yo bi Hitler azaki na zako bomba bande ko ne mo propre azako lia bango donc eza question ya mondele te na moto moindo te mais comme Zakari en tout cas Lusako Zakari na yo ki langage na yo malamo nazo yo kauza pour nani système aux en place. Mais yebaka oza motoke kelasi na retourne aux questions na pose aux questions parce que vous avez difficulté à répondre ngai au na démagogie et pour que na fanatisme parce que bilo bolingi système oye continuer. Kabila a fait 10 ans de konangai. Est-ce que un Kinois a ça besoin penza ya triomphal? Est-ce que il a fait 10 ans et yo zala ki tango ya Mobutu Zakari Barabasu Bababaswe. To ya mortalité na kisasa. Et zala ki ndenge za lelo Zakari Babazo soit humain. Aux la génération, vous allez beaucoup foutre à Makamo Bozako Sala. Vous avez type azali imposteur. Vous voyez que type azali à tête Yamboka wana aeko bomabiso. Kore armo tungulu ezali à Zakari Babasu. Nalingo tuno ba question te parce que nazako yo kayo na kati na yo, ozali na kati ozo libozo kinga bombe ma système oyo. Mais yebaka lilo na nature ezako loba. Système c'est comme na suka. Vous devez tourner mon nduki pona ko boma kanambe aeko nyoko la biso Hippolyte Kanambe. Vous avez commandé, moi, pour continuer le système. Zakari, la famille est élargie. Est-ce que dans la famille, on va se retrouver? Dans l'année que de Roma, on a poto, allez, 2 jours, 3 jours. Est-ce que tu as besoin de poto, bon, on a vu que Zakari Babasso. Bon, et nani, JPM Piana, Azali Moto, ma recolonisation dans le Congo. On a posé Mindele, va coloniser, biso. Et JPM Piana, Moto, fa Kangema. Olanda qui s'accueille baba son nani garçon leki Werason abeti héritier mbata na kati ya concert na kati ya répétition. Est-ce que état des droits eza na kati ya mboka wana Zakari état des droits ezalité oye bien malamu oza ko luka système mentalité et uta wapi ndeko poser ba question claire ozali ko banga oza protéger te obike ba ko beta ofimbo nzoto ya arma tungulu ezali wapi Zakari Babaso olobelaka makambo wana shebe wa kufi na kisasa
ndeko na biso Marie Paul abotoli passeport olobelaka yango na lingala facile mais Zakari parce que vous blaguez avec qui boko sakana na banani et boko linga bola lisa biso pongi Zakari hein Marie Paul abotoli passeport yo olobelaka yango na lingala facile oza ko sakana na biso moni biso bana mike boye boko kotisa biso sur le système est-ce que bazali ba inchangeable système on les ali bazaba inchangeable bazaba produit moko bakoko longo batonso ba kota na mboka wana bino bolingi bo tourner na kati ya système ya mboka na boko tika la éternel bozali ba pièce inchangeable na Congo système c'est ce qui est sili tango na bino kokiso bokimi soki boko renoncer toyoki yango bolelisi pamba te na yebike yo ali mona ya kananga na mboka na bino na kananga vous souffrez bakoko no bako souffrir 5 chantiers salini na kati ya Congo et zeli kaka ba élection pourquoi Zakari Babaso boko sakana na bato na moni boko sakana na bato hein boye boleki na ba radio na ba vital camere pour na bolali sabato pongi balobake botika système on est continuer et continuer jusqu'à quand répondre à likambo ya Shebewa répondre à likambo soki état de droit na mboko na soki mentalité bandeko ya soi-disant bato pouvoir botoli mapango ya bato boni na Kisasa état de droit na Kisasa ezalité peuple na bakenda koyiba mabanga pourquoi donc yiba mabanga parce que bazali impayé militaire bazali impayé kaka bino bato wana pouvoir bozoko mabuminene peuple ya ko souffrir ba fonctionnaire bazoka eloko boni sali yo tamboli mikili ya poto okena ba Canada Zakari Babaso yo soko sakana banani j'ai plus de 50 ans na vie ngai comme na mokete boko sakana na bato Zakari Babaso c'est fini ba blague c'est sili tant de démagogie c'est sili et bozali ba traître bino bozali wana ozali traître ozali mona ya baluba mais au Keisima ya mbongo au petit peuple mo Congo et je te maudis au nom de 8 millions de Congolais bako kufa parce que makila na bango ezala maboko na bino makila ba Congolais bako souffrir na mboko ya na maboko na bino bozana sima pouvoir bozana kolinga système wana et continuer ba recoloniser biso. Alors vous venez ici pour ça la banini mais oyaki na idéologie moko oyebi idéologie wana ezana sima ya pouvoir po benda mike na ola kisaka ndengo finga kabiso wa bino mokolia mbala kuna bino moko sala nini ngana zoko tonga bosala ke loko te Zakari Babasa ba propos na ezali trop oyoki koya kusakana na biso te olekisa biso tango olo bana biso ke botika système Mobutu atongi Kamanyola Mobutu atongi ba biloko ebele nazali mobutiste te mais Kanambe sali 10 ans na pouvoir asali 10 ans na kundabatoire abomi bato to mona derema retrouver na Kitona kundabatoire azali na ministère alors wana gouvernement ndenge nini Zakari oyebi makambo na koloba na yo bakatange boni na kombo ya Kabila bako botela mapango na Kisasa olobela ngana lingala facile alors oye sikolo baba na biso nazali député na démagogie Zakari tango ese koki oyebi mongongo na ngai mona bangala koko waza et komi ngonga oyo il faut renoncer na système oyo et c'est tout un système au kanani nani Hippolyte Kanambe elango motako soki bako linga ba biso na nzela ya kamere mais bana ya Congo basi ba telemi diaspora aza sous facilité diaspora akoyo kabino lisute akosede lisute kana modele yo finga ki ba diaspora toko zela mokoloko ya tokutana tosola loko yo batinda ko ya ko panza biso bo s'organiser vous poya osala makambo ndenge bo salaka toko zela yo oki natikele mo bantuka ndiko na ngai. Merci. La question de la CDI, d'abord, nous sommes dans la position, nous sommes dans la mesure de la politicienne, mais la politicienne, justement. Donc, là, on s'adresse à la politicienne, donc, on va Zakari à base de politicien. Et ça, on a le pas si ça, on a au moins avec Bandeko dans la photo, ceux qui n'avaient le Bananga, ils avaient le bon Dieu, ils avaient le Bananga, ceux de l'État, on dit, le gouvernement, le gouvernement, d'abord, on se rend un parti politique, on dit d'abord au Solana, on a évité celui dirigeant, il y a Bourgogne de celui qui a gagné. Là, on a politicien qui a retourné dans la Kabila. Au retour dans la Kabila, il y a régime Nadino, régime Nadino, là, on a monté individu sur 60 millions. Il y a la Congo, il y a plus de 10 000 journalistes reconnus. Mais quand il s'agit de Zakari Babaso, on a l'impression que notre maison s'adressait dans la peut-être parce que de Yedika Yangaï, et que dans le sous la gamme, on ne sous même pas cité. Mais quand on voit dans la live de l'autre programme, on a retiré, il y a Tungulu. Là, la famille de la facile, et dans le journal, il y a presque écrit. Et la police d'un sujet à proximité, c'est-à-dire vit à tous les jours de la Katabila Kinshasa. Dans le gouvernement de Bende à côté,
na lobela na makambo ya la vie avec une ligne éditoriale na ngai et ngai Zakari en fait sur individu sur 10 000 journalistes na pona mais c'est ça on a pas que ndeko na ngai na zo batula na mtema mawa que ça faut que vous devez être Zakari c'est comme si Zakari avait conseillé à Canada ya Joseph Kabila c'est comme si Zakari avait conseillé la présidence pour conseiller le premier ministre na Congo na zalaga et le côté na lia pour le gouvernement na kala ba reportage pour le candidat facile il faut que tout à fait comme de là parce que nous sommes dans la télévision on va tout à fait na bango na va ko s'organiser na Congolais la dernière la 86 nous c'est dans le point de vue de la réalité nous sommes dans la pour la IDF na PCD nous sommes là pour la caméra de ngai la caméra ya tête individu il faut avoir la choix ya ngai privé on est déjà au compter la réaction de la facilité par rapport à la ligne éditoriale la biso donc na yo na komba la mbala o ba tindi na poto o mbele ndeko na ngai mukolo ngende na yo o mukolo la ndo repona na poto premier amu et puis la poto la mbele en tant que qui na fera le gouvernement na zanani na fera il y a des plans de l'État na zanani na zali que le côté yo na la to ndenge moko sauf que la sala choix ya ko na poto pour combattre awa ndeko na ngai risque na joga chaque jour que ya ko la pisate ba le dit que mai ni awa mais biso ko kana rodine mai ni que quel risque na besoin donc ce qu'on peut dire les réunions on s'attaque na ngai c'est la politicien la ligne n'a pas de politicien la politicien la journaliste il y a la partie de la ligne éditoriale là na ba na porte de la gouvernement na lia ka Zakari s'attaquer na yote na lobby saka yango papa na biso koko waza ndeka kotika ndeko alo na lobby que je ne suis pas na lingala facile na lobby olobelaka ya manzi koko waza bato bazali ebele bapesa ki yo maloba ligne éditoriale ya Zakari Bababa ne traite pas de questions politiques ligne éditoriale ya lingala facile ezali kolakisa quotidien ya bakinois ndenge ni côté ezali kocédébrer kwa vivre na pasi ezali awa ndenge na biso bakota sortir ndenge et lingala facile eza na audience na ngo moto ya sa parti politique na ye oyo ko ya le makambo na ye avec tout ngai 300 dollars ya ona za ko na 86 congolais ndeko na bino oyo baza ko faire ça na ngai na lingala facile donc na Congo peut-être on peut faire mutima oyo na fait na de solo ngali le na Congo na za politicien te na za côté ya Kabila te même tant que ça va voir na maman Olive to za par exemple 30-40 journalistes oyo président Séjour et MC la télévision de la caméra de Zakari donc peut-être que on même mais la tête de Congo na faire la mini on n'a pas fait la Kabila 4 ou bien on a fait la mini mais la tête on a compris la tête de journaliste on a fait à proximité ce que tant que le bagage que balou ça va pas bon là que la 4 il n'a pas de question d'ata na le d'abord il faut comprendre mini rôle de peut travailler dans le rôle de l'alité journaliste le gars de ça dans la mwana ligne éditoriale ya ezali ligne éditoriale ya facile ezali bo la mawa la préparation problème politique te de la bonne famille et dans la pour la CD et dans la pour la tunguluke dans makambo ezali ebele oh ba journaliste mususu peut-être dans un impact mais ça crée de la bâtisse ba on va faire la pour la déposer cahier de charge dans la ministère de la communication que là on va s'occuper de la proximité quotidien à Batinois. Dans le bas que nous avons traité dans cette politique, là, jugera complètement à Batité. Pour avoir toujours la petit dans l'ail, au Dayebi, dans Nadi Dayebi, que quand on a fait la production de la télévision, avec la sécurité dans l'ail. Donc il a dû travailler avec moi à un certain moment de sa vie. Et que on a la salle à la Bissapa. Pour ma camouflage, la route de la télévision. Mais, payé que nous sommes dans la place là, nous avons politicien, nous sommes dans la politicien, mais c'est la question, la politique, il y a deux cas. Merci, Ozali politicien. Nabanzi, papa Nabiso Koko Waza, Nabanzi, papa Nabiso Koko Waza, s'il te plaît,
bato bazali ebele bakotikela kaka yote tokopesa kaka papa na biso Carlo nde tokangi ba masolo. Merci. Merci mingi papa Diane na okende direct na ndeko Zakari comment nangeza Carl na banzo yebi vie sorcier na Belgique soko yebi tokutana na ona matanga moko boye makambo lobaka kuna otuna nga kutu pourquoi na kiti mboka te na sala politique to ana matanga moko. Bon na kena question lobi oza politicien te mais yo olingi o kende ope sa candidature pourquoi tikali na oteka na société na ya nini wana o changer un peu mentalité o yo zoloba po mentalité e bandaka pe na likolo soki likolo e bongwani batu pe ya seba kolanda na banza exemple ezali tango Moise Kabila yaka na banzo ebi yango moyibi ekitaki na disasa presque ebongaki bato baye komatana bafula bakitaki po ye azalaki likolo apesaki ndingisa donc awa yo ko balola ngote po ezalaka kaka bongo. Bon question nangeza boye pourquoi Zakari ozali kozwa position oyo oyebi malamu ke eza koboma mboka na yo parce que biso tokopekisa moto aza na place na ete me na motema na yo na conscience na yo soki ozomona bato bakolobela yo mingi pourquoi pas okoki kokende na sima omikitisi olobi membunda wane kolela pamba te po lokole soki kolela likambo moko ezali pourquoi bozwaka position dure olobi ke oza koasime mais sachez-le bien que Mobutu na bayeya ye bakanisaki bakozala seko lelo yo Mobutu azate. Donc il faut faire attention à mouvement o ezokene na Congo pour ozali congolais ou lié au lukaboy luka na télévision na yo ozala neutre po na yo kaki batebele ba ofinga Tshisekedi mobange mais sachez-le bien que bakofuta yango mikolo ekoya ngana kosenga yo pe conseil na ngeza lokolo za mwana demba biso tozalaki na banini kote kuna na mission na kosengo kaka ke boyeba eloko bokosala po media za na force boyeba eloko bokosala po bakamere bino mo boyebi baza bapion soki bino bayemboka bozosala kaka erreur wana na banza yo na bakamere bodongwanaka bozo comprendre boyeba position nini bo atikeli yo maloba. Encore une fois, le des politiciens, au lieu de la politicien, dans le but que la Congo a aboué, dans Zalinda, il journaliste, peut-être parce que mon début d'avoir pour Zakari, peut-être pour Zakari, ça a un impact. C'est normal. Mais maintenant, la team a fait dire, mais vous n'avez pas avec une ligne. La bête, ça va si la bête, donc la bête, elle est matin. Dans la ligne, parce que nous avons bien milité, il y a une pote de la ligne à part. Nous avons une de la ligne. Tosenga kayo Zakari oboya système wana tosenga kayo o dénoncer makambo zo leka na mboka tosenga kana yo otika kofinga ba diaspora tosenga kayo otika kokota na jeu ya provocation tosenga kayo nabanzi papa na biso koko waza bandeko nabanzi papa na biso koko waza tami diaspora watu mala lobaki ya moke wana za makambo ya kala na quand je suis constaté na côté dans liste des députés du ministre va continuer député na quand je suis considéré comme journaliste et na comme considéré comme candidat à la députation nationale ce qui la joué na pays na parlement ce qui na vite na zombi ko finga wana ezati ngai ko finga ngai ngata na ko répondre eza ko finga na ko répondre combien de fois tu vas dire akala yelo ko de ya na ko finga na pas le vite ce qui na batiki de kuna kala bien banda na comme Stade de France et dans le na Paris na wana Paris na bima na zenga na rati mutatambo te depuis mois de juin ayoka na lobalika na lobalika te ko na mona ko watu na biso na point de vue moko te c'est normal mais le gouvernement il faut supporter ce point de vue à Munga na la supporter la bilima et ça mutavika si kana na supporter bilima na kama sikayo supporter vita et la choix ya mutu na mutu et la pour na monde te et la normal même ça pour avant la bac donc ça pas la bac. Donc, dans un système de démocratie, on a peut-être comment vous dire très très bien. Donc, nous avons besoin de soutenir le régime, de soutenir le système. Mais il va prendre des abîmes. Nous avons le but que, ils allaient choisir dans la histoire, quand même, il y a une moko. Ils vont engager ni la parole, ni la famille, ils vont engager une moko.
ngai moko bai koinfluer te sur une entreprise na changer comportement. Par exemple la France, le président oyo na kati ya France azali contre Sarkozy et Tshisekedi. Mais il y a point de vue à le travail selon une compagnie estimée. Quand on dit point de vue dans il va changer, on est plus dans le colo, mais il y a des gens qui ont ça là, mais il y a des gens qui ont dit dans le mais la tolérance est là. La police a voulu. Oui, il y a une dame de c'est normal, il y a ça mais si quand on a pour la police, le reste à Makambo, votre mère est dit ce qui dit au Bengaï, vous avez raison, mais pour l'instant, vous demandez oui, bien, on a beaucoup triché. Oui. Nabanzi, Papa Nabiso, Koko Waza, s'il te plaît, Koko Waza, Nabanzi, Ezali, merci, Nabanzi. Nabanzi. Major Njoli, très bien. Professeur Njoli, le chef de production, est un métier sérieux, famille de famille, mon frère. Pour rien au monde, vous pouvez Njoli, à comment que, avec au monde à faire la commission électorale indépendante, il fallait dire très bien, mais il dit qu'à pour dénoncer la nôtre à Portugal. Il y a d'abord la CENI, là on va la CENI. Vous pouvez un Njoli, vice-président à CENI, à outil dans ma voix, il faut avoir notre opposition, on va y dire, mais tout ce que la commune a un Njoli, on va tomber dans la tango, va tenir la bataille, il y a un valeur, il va mettre ça, mais si la commune a fait clair, la vérité, à cause de la tête, à cause de missionner. Peut-être la dernière, il a dit, peut-être la Chine, pour voir qu'on a fait la suffrage, n'a-pas le coup, n'a pas voté là, écoute, la Chine, on n'a pas. Pour voir la bande de la Chine, la Chine, n'a pas le parlement. Dans la photo, il faut que la photo, tu vas y aller soin, mais la photo de la photo soin. Parce que si la ligne n'a pas répondre. Parce que si la ligne n'a pas répondre. Mais elle est dans la caméra là. Si tu connais que ça la libération. Tu connais que ça la libération de Colombaté. Ni tu connais que ça là, on peut s'attarder à discours de la cala. Qui est que maintenant, on a beaucoup de différences de libération. On a partager la téléphone, la télévision, la radio, donc tu as des dossiers, tu veux faire tout filater, tout ce que la batou. Nabanzi Papa Nabiso Koko Waza tozala MP Mibali bapesio malobate et commis et discussion te kotuna motuna vraiment tokosenga tokena no Papa Nabiso Odom Pambu topesio maloba nde to tika nde koto continuer masolo Nabiso Papa Nabiso Odom Pambu topesio maloba. Merci, je pense que tous sur la temps que va congolais Papa Nanga Zakari Baba Baswe toyebi yozwi nzela na yo na lobarango botika pe biso baoyo tondi Papa Tshisekedi koboma ezala te okanga bato ezala te yo poni nzela na yo mais sala biso plaisir sala plaisir na osengo bon na cadre ya business na koza na besoin na yo pour sala ba promotion eloko mosusu mais na cadre ya lutte tokeseni ekozala bien te yo akosala biso propagande ya awa ya mutu oyo lingi pe biso ekozala bien te to akosala propagande na télévision na yo ou bien na nini na radio ya lingala facile na kanda oyo biso zolingi ekokoma nini soki nga na epa na yo okolekisa jamais Tshisekedi na radio na yo na nini na télévision na yo awa pe na radio osala quand même salanga plaisir nga moko personnellement yo olekaka awa te pour kopesa propagande ya candidat na yo parce que Tshisekedi ana ba radio muke pe azala ba télévision muke o akoyi koloba mais bino botondi nango nyonso na kata kini message na nga na lobi boboma mutu te bokanga pe mutu te oyo tango banda propagande okolobela mingi mutu oyo poni okolobela Tshisekedi te c'est-à-dire c'est tango kota na radio oyo oza kopesa message indirectement ya mutu oyo poni et comme injustice. S'il vous plaît, message nanga yango wana to so na te to bomana te kende na nzela na yo tika biso na nzela na biso to kokuta na likambo etali famille c'est tout to bomana te. Merci. Merci Nabanzi Zakari Oyoki. Non, mais là c'est encore donc ceux qui télévision moko ouvrant l'activité tu sais que de la ligne la partie des amis à ta mon côté na bisaka ouvrir actualité ya tu sais que du awa na bisaka donc la ligne la partie des amis site na internet des awana parce que on va équilibrer
ata soki UDPS bafutaka na bango te baza na mbongo te mais bazwaka baavion bazwaka na barestaurant batablaka na botel balalaka libanga te baza na mbongo ya kofuta journaliste te mpona mosala azosala nalakisaka yango chaque fois et puis nasengaka bango rien bali kotémoigner donc oui ezali tolérance ezali kama tolérance nazali nzambali le pen te ata kodita kampa lekaka mpe na télévision nga nazali kaka congolais donc ezali choix na ngai mene elobi moto azaza na choix na ye moto azaza na goût na ye moto azaza na biloko aliaka oyo aliaka te couleur alingaka na couleur alingaka te oza na goût ya mabe oza na goût ya mabe ozosupporte kanambe na banzi papa na biso koko waza na banzi nanga pona mai leyele lukala biso ya pona mungu ya dere ya tete nguna ngai ya mabele ya yeli tamu ya même déjà ma besoin de que ça bien mutu na mutu merci Zakari wa baba merci Zakari baba baswe motuna kaka na kotuna yo moko po okende bien mituna mibale mama na biso mize azali awawa ngai motuna na kotuna yo na misu ya batu omeka koloba pamba te yo tango obengi ngai olobike ba radio ebele ebengi yo tolingi na misu ya bandeko oloba ba radio nini oyo ebengaki yo oyo ke o promettre bango pe okoya radio ebengaki tango katake émission ya liboso oui ba radio ebele ba radio ebele ebengaki ngai bon na retenaki na kombo ya bato radio kimponza Frank Sandoka abena ngai ke maleka na émission na bango nasola bien naza collabote nayebi na bango naza collabote que nakoki koleka te mpona baécrivain mosusu parce que ntango etili baquestion mosusu soki nabi te radio bensoni papa samba kolonga abengaki ngai naisaki napesaki même réponse mpo napesaki mpe na radio bindeli papa libisa mbongo ya pe nanga nasia bango ke nauti koleka presque 4 heures na radio lisolo et que namonaki te sujet nini ya pike ezalaki oyo tokoleka oyo tototalite mais que madame Kolo un peu plus parce que la première campagne des amis nous avons plus de 20 000 candidats pour 500 postes ils avaient au Canada la stratégie mais dans Mokolo dans Ngonga oyo koka na robenga na réponse tout sur la programme de construction na maloba pour na radio télé to bongisa moko na banzi ndeko na biso oyo bapesi maloba te na banzi motuna mosusu oyo bandeko ba congolais balingi baleka Zakari baba baswe oyo lekisaka batu na lingala facile osengaka mbongo mais okoki koyebisa te bandeko opesi na radio lisolo mbongo ndenge to invitaki yo napesa mbongo mpo nani napesa mbongo d'abord na jia napesi nini nga nazali awa naza na 86 congolais baofa mosala awa boye baofa mosala na bango comptabilité ezali piese ezali oza kosorganize na ndenge na biso malema nakopesa mbongo na un confrère journaliste mpo na likani nini parce que nga mpe nalekaka na journaliste mosusu na télévision na ngai nalekaka na baradio liboso nangai na pote nango leka na baradio mosusu kuna baradio panique baradio air libre na belgique paris fréquence pluriel naza kopesa mbongo te donc yokoyalekepaa napesa mbongo mpo na nini d'abord nakopesa mbongo na zwi yango na compte nini na rubrique nini mais napesi radio lisolo mbongo te parce que entre nous les journalistes on peut s'entraider puis baminga mosusu baleka question yadi question penaleka nameka koyo mbongo wana elenimaka na mbongo oyo ekolinga tro nango aso nakomi na belgique ano atiki Zakari na $100 a opanza bakondaka oyo Zakari akiti lelo na 200 000 apanza na mokoda bakisala na wakumoko ya liboso nga mpe na kolia mbongo wana mais Zakari yo moko lobela biso ke okendaki obeta bashita simozo balar na yo nayoka oui justement na ngai okonfirme lisusu boye ndeko na ngai tozali il y a un candidat président de la République tozali awa na Kinshasa lelo bandeko moko bauti na kotala bakombo te mpo liso na kobeta bango kuna bandeko bauti te te baye na babanderole awa mpona kotala babanderole ya kombo ya bacandidat tozali mpo na ville ya Kinshasa pour 50 sièges toza près de 5000 candidats ndeko moko auti Paris aye koteka azi kope na ye soki na Turquie soki na mboka nini na France soki wapi aye na babanderole moko ezami ya spécial etekani lokola mapa mpo na ngai abeti shita nsima papa na ngai abeti shita nsima
avec qui c'est ça mais comment la ça c'est la imprimerie comment imprimerie mais Zakari Nabanzi Zakari batu bawangani balobi ke babenga kiyote yo siko lobi nini po batu balobi ke babenga kiyote yo lobi nini ba radio belé babengi yo otangi ba kombo me batu balobi ke babenga kiyote bawanga na mbele ni ba to ba série bawanga kwa ni ponga na promettre ba ngora le ba ngora ba bawanga na bawanga na mbele ni ba dinga immédiatement après l'émission pour me demander ce qu'il a eu de le faire. Et puis de manière successive, la radio est délai, la petite blogueur est délai, la tenue naïve. Là, la monnaie en m'a dit, sauf qu'on est que, dans une réponse de manière plus tard, parce que si quoi, dans un fait profiter, parce que ça, je mets de tolérer la canette sur l'émission, pour dans le cas de la radio du solo. Nabanzi, Nabanzi na radio bendele nabanzi ndeko moko ba information ndenge ezali kokoya balobi ba fingi yo lelo vraiment lisusu mabe na ebite soki esali yo pasi bi esali yo pasi te po yo babengisaki yo yete mais lelo ba fingi yo lisusu mingi balobi kaka ke yo pe tala mawa na yo ça va préconner surtout que vous avez Zakari finga Zakari ana ko répondre ma ko finga bando ko radio bendele te parce que dans le monde de après libite libéro après ningai na numéro nangai awa kitata ya de na numéro masqué ceux qui n'ont pas fait l'émission na yedita yemele na yedita papa sanga kolonga papa sandoka que na uti ko le radio du sera solo libéré ba ko sina ngai nzambe na bango ya yediro wa sana ko ngana mitema na ngana kando ya mitike na rosa ya mitara ya ngai na nzabel ya ko banga ba tesa ngai na reconnaître yango mais c'est la fille qui a dit que bino na photo de rejuger na dit que dogo ni mutwa de la radio na bino so ka parodi que a on est ma photo na dit que c'est dans la baie et Zakari de reprocher la baie ça au moins dans de bino na pour la bango parce que la course de bino na le canal la radio la bango na le dit que na relicastima ba le ba cette personne qui n'a pas salibé na et c'est là mawa mais la réponse en fait ça va m'appliquer pour Zakari akala de la jour répète na bango penza il y a pinge na tout le fait mais maintenant na bango na bango papa ngai misère à la grande nous sommes là parce que famille et on a mis à compléter on a même sur notre pouvoir dans la député même sur la ministre même sur la gouvernement ça fait avec une ambition dans la par rapport à la famille on a beaucoup la tête bango merci na nous sur la fingi na nous sur la lobby mais et tellement il est de mon côté et puis ça va lui savoir. Merci Nzambe Alimbi Sabango, merci Zakari. Malgré Tokangio Mwamuke, Oyeki Olandi émission na yo à partir de Kinshasa na Radio du Solope au côté na intervention ya mpoko malelo ya solo liloba na yo ya suka na bande konyos obazali kolanda yo. Merci. Même en France, Jean-Marie Le Pen la Belgique Mouton a donné le conduit à Belgique le battre le vert, c'est la droite, c'est-à-dire que il y a des matchs contre la noire, la immigré, surtout. Mais avant la battre. Depuis qu'on a eu dans le choix, dans tout. Sur certains milliers de Congolais, sur certains milliers de milliers, on a été dans le choix, on a eu plus de choix, on a eu de la respecter. Tolérance égale. Ngai na kima Congo te na 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 buta ya kima te na na Congo le reto Kabila azate ndala ko kima te na kozala awa na Kinshasa po misisi ngale ezali awa na Congo na ko kima te na ko kima nini le reto qui c'était de la pouvoir par exemple avant la besoin de Zakari pour faire pouvoir marier je ne pense pas. Il va y avoir la bataille de fait ça, et la coupe de la madame de là, la boutique, la restaurant, la conférence de presse. Donc, nous sommes la peau de Binaye, Batou, de la tournante de la valeur Moko, d'autres en la cabo dans la qualité, régime, le membre régime, dans le film de la rate, la bonne Kumate, dans le qualité de la royale, la rate Kumate, et tout va au Canada. Merci. Barumbu, Kinshasa, Lingala, Gombe, Kitambo,
ngale ba lukuna ba voter pour la Zakari Bababase ngai même na bilonga na parlement pour la population de vendre de côté là de la Rwanda na fin d'année. Merci. Merci. Ndeko, bolimbisi, ozana montre na ndako na ote papa. Mais radio du soleil ali branché. Mais oui, biki yango pine na fande la ka awa na kati ndako nanga. Masuwa kitoko. Mais ka ko ndi mama, ndi mera ngai. Radio du soleil zana top. Mon côté,